tout finayo ozo le kambo somba gorille yo sakananga yo Sylvie Bongo faux chéri yo obandeko luka mbongo okende ko empoisonner nani oyo Shadari yo obaki ba personne mbongo ko empoisonner Shadari yo sakananga yo mona maman mwarisika maman Olive moi c'est assassin yo na kotonga oh na Côte d'Ivoire au PC kaka sope 300 euros biloko ne bungi na préféré kutu nyei ke yo oza mabe déjà yo lulanga olula misapinanga obana olula misapinanga ta masa zona olula misapinanga talanga ngala ko bima moi c'est le mabe lokola yo te o comprendre omaninga osima maman Olive na kotonga mutu moko tambola na yo journaliste moko bosoki journaliste bo obozalaki na ye journaliste na alinga te na tanga kombo na ye kasi olobaki kabima na mama Olive obaki kabima na mama Olive yo sisa mama Olive na otonga ti yo tala zoba ya mwasi yo sakananga ta talanga zonga mpena bien omona nga lelo il fallait mona ngai omona ngozana je t'encule ta mère na portant plainte na France na portant plainte oyaka na ba mama koko bokisa mama na bino ngunda na poto oyaka na ba koko ba portant plainte so pesa adresse place ozali sala vidéo omoni ozokoloba kombo nange pa batu mais sala vidéo voilà sala vidéo oyoki elengi ya Congo tapelema tout finayo ozo le kambo somba gorille yo sakananga yo Sylvie Bongo faux chéri yo obandeko luka mbongo okende ko empoisonner nani oyo Shadari yo obaki ba personne mbongo ko empoisonner Shadari yo sakananga yo mona maman mwarisika maman Olive moi c'est assassin yo na kotonga oh na Côte d'Ivoire au PC kaka sope 300 euros biloko ne bungi na préféré kutu nyei ke yo oza mabe déjà yo lulanga olula misapinanga obana olula misapinanga ta masa zona olula misapinanga talanga ngala ko bima moi c'est le mabe lokola yo te o comprendre omoninga osima maman Olive na kotonga mutu moko tambola na yo journaliste moko bosoki journaliste bo obozalaki na ye journaliste na alinga te na tanga kombo na ye kasi olobaki kabima na mama Olive obaki kabima na mama Olive yo sisa mama Olive na otonga ti yo tala zoba ya mwasi yo sakananga ta talanga zonga mpena bien omona nga lelo il fallait mona ngai omona ngozana je t'encule ta mère na portant plainte na France na portant plainte oyaka na ba mama koko bokisa mama na bino ngunda na poto oyaka na ba koko ba portant plainte so pesa adresse place ozali sala vidéo omoni ozokoloba kombo nange pa batu mais sala vidéo voilà sala vidéo na osala ngo yo moi so achela ba poison yo Sylvie Bongo apakola choko talanga bien lelo na ultima tanga ya vie bolosi okomana so oza na Bruxelles pesa adresse place ozali ndenge oza na ba portant plainte na Bruxelles soba ya mwasi mo achela ba choko ebele ataka ba buchu yo oza mwasi yo obake ngai Roger le combattant na bengaka yo nakende kobondela yo nakosenga o mbongo yo oza na mbongo yo oza na compte noza eloko tala bisenga oyo akendaki ake ko récolter mbongo ya liwa ya Olive osima mama Olive na kotonga mutu moko tambola na ye journaliste moko bosoki journaliste bo obozalaki na ye journaliste na alinga te na tanga kombo na ye kasi olobaki kabima na mama Olive obaki kabima na mama Olive yo sisa mama Olive na otonga ti yo tala zoba ya mwasi yo sakananga ta talanga zonga mpena bien omona nga lelo il fallait mona ngai omona ngozana je t'encule ta mère na portant plainte na France na portant plainte oyaka na ba mama koko bokisa mama na bino ngunda na poto oyaka na ba koko ba portant plainte so pesa adresse place ozali
Ça la vidéo. Mon Dieu, on va combo n'a pas battu, mais ça la vidéo. Ça la vidéo. Soba ya moi, c'est à Tchaka Tchoko. Ba faux de teint belé. On comprend? Yuko sakana ngai. Au moins, il met sa place au Vandaki. Place au Vandaki, wana. Makamuto tongi ngai komelinga. Non, on a répondre yo. Posa soba. Posa. On comprend? Posa si à sa patte yo. Posa si à sa patte nanga. Ndemozana. Au moins, yo. Na préféré que tu n'y que yo. Posa ma bé. Déjà yo lulanga. Olula misapinangati. Obano lula misapinangati. Masa zona wana lula misapinangati. Talanga ngala ko bima mwase lo ma belo ko la yote. O comprendre? O maninga na wuta na famille bien na ya poto na 1993 na passeport zaïrois. O comprendre? Wana yozo sala barmani et pas ya maman moko boye. O bo place wando tshela batu ba poison. O comprendre? O wuti ko tshela mwase ba tu poison. Moi, c'est à côté à GB. Hein? Au tient moi, si moi, poison. Moi, si moi, poison, boy. Tu vois comme ma soeur, on a moi, na ye. Au tient, na zone, au goût, faut na zone de photo à moi, si on a. Au tient, poison à moi, na ye. Au tout le monde est dans le tribunal. Oh, au béra qui dénile ça que de témoigner. Tout finayo. Ah, aux ailes, le camp, somba gorille, yo sakananga, yo Sylvie Bongo. Faux chéri. Banda mukile banda par Tchoko yo. Omoni yo. Yo, il faut omoni atteindre na téléphone. Soki ba moni yo boze longi mususu. So kangi photo ze longi mususu finalement. Omoni nga le lot. 1m90. On comprend? 1m90. Hein? Combien? 130 kilos. On comprend? Pour sentir mona mungala. Omoni ba bolozi wana ba vient na biso. So na mona ki yo na matanga vient na biso wana yo. Nangala bimiso na matanga. Nangala bimiso na matanga. Parce que famille na biso de la gane belé ba nyesa ba ba beta yo. O comprendre? Yo Sylvie Bongo mutu atchela bato ba poison. Aussi si bato ba théâtre na otchela bato ba poison ba yeba yo. O comprendre? Yo o baneko luka mbongo, baneko luka mbongo. O kene ko empoisonner nani oyo. Shadari. Yo obaki ba personne mbongo ko poisonner Shadari. Yo sakana ngai yo mona maman na bisika maman Olive moi mwasi yo asasa yo na kotonga o na Côte d'Ivoire o pesi kaka so pe 300 € biloko ne bungi bateau yo o kotsa na sama belo empoisonna o suki o moni mona no bela maladie moko qui s'ezala raté zoba bal na portant plainte na baleki na yo wana otinda bango et puis mais bien nous trouve Luka ko bo bonde la ko ah ah bien nous ngai tala ngai voilà omoni yo na kabelo sako na bimiso mbongo na bimiso o saka Louis Vuitton eza ba Louis Vuitton oyo somba ya Chine te oh vrai Louis Vuitton comment ya original comment donc ba Sylvie Bongo soba tale longi ba bouton opakola on a ba faux de teint nyama faux momie. Voilà. Je vous souhaite bonne fête de Noël. Meilleurs vœux pour l'année à venir. Une année d'une importance particulière pour notre pays, la République démocratique du Congo, parce que nous sommes en train d'avancer, nous sommes en train de préparer encore une fois l'expérience de la pratique de notre démocratie. Tout en espérant que le Seigneur va aider la République démocratique du Congo pour que les échéances que nous attendons de la fin de l'année prochaine se traduisent par une transparence dans l'exercice du vote qui nous attend. Alors, pour tous ceux qui seront candidats, je leur souhaite mes vœux de bonne chance.
personnellement, je suis en train d'observer et je suis en train d'attendre que ceux qui sont aux affaires maintenant puissent nous prouver tout ce qu'ils ont reproché au régime passé et de mieux faire pour que Tondi Mabango qui va là alors, personnellement, je ne fais pas de la politique politicienne. Ils n'ont pas trouvé quelque chose de ridicule contre moi à présenter sur la place publique. Lui, Philémon, travaillant à l'ANER, il sait que moi, Marie-Ange Moshobekwa, je ne suis pas dans les petites combines d'autres opposants qui sont opposants la journée et qui flirtent avec eux le soir. Je ne suis dans aucun dossier de compromission contre ma famille politique et contre notre chef. C'est qu'ils n'ont rien contre moi. Moi, je suis une femme des principes. Moi, je suis une femme digne. Eux disent que je suis très orgueilleuse. Ça s'appelle dignité. Vous utilisez aussi une façon pour vous de trop attirer l'attention sur votre personne. Est-ce que je suis moche pour attirer l'attention sur moi? Est-ce que je suis inconnue? C'est pas de l'orgueil. Est-ce que je suis inconnue pour chercher à ce qu'on me connaisse? J'ai commencé la télé en quelle année? Le premier journal télévisé que je présente, c'est en juin 1997. J'ai commencé ma vie professionnelle sous les projecteurs. Je suis très connue. Et en dehors de ça, je viens d'une famille bien connue. Mes enfants aussi. Pourquoi j'aurais besoin d'attirer l'attention sur moi? Donc on ait pitié de moi. Vous me côtoyez, vous m'avez connu dans la presse, et ceux qui me connaissent en politique. Est-ce que moi je suis une femme qui me laisse faire? Pour que j'ai besoin qu'on ait pitié de moi, qu'on dise il a vu, il n'a pas fait. Ben non. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Je n'ai pas besoin de me victimiser. Et là, vous venez de réveiller une femme debout. Debout. Moi, je ne suis pas faible. Ceux qui sont en politique avec moi le savent. Et certains l'interprètent comme l'orgueil. Mais moi, je suis une femme digne. En majuscule et en gras. Ce n'est pas une dignité de façade. Ce n'est pas que je l'affronte maintenant et puis je vais aller cirer les chaussures le soir. Vous avez vu ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale avec moi. On m'a retiré mon mandat. Injustement. On m'a menti. Je suis passé sur Télé 50. J'ai expliqué la situation. Dans votre émission, je suis passé, j'ai expliqué. Qui m'a déjà contredit? Personne. Guselemba ubedu shirikili boni angombi ayapili le wage dirugide bonheur pour des grands pour piskena dolo ye mama ndikati sala bagidi ye mama ndikamani sala bagidi mama tala boni bajomwele boni bakagamba boni Oya boni uyana oya kundanto Oya boni nugambo bagikangilanta Oya boni kuma kukele na bongalambe Ye mama ndikakati sala bagindi Ye mama ndikakati sala bagindi Mama tala boni bajomwele Oyoki elengi ya Congo. Tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains.